Personnalité. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya la personnalité TV babone na biso nyonso en tout cas bambote na bino bambote ya trop tolobi bokota ya bino la personnalité TV ici eye à disposer pour na bino en tout cas ba place ba terrain vide na kati ya Maluku précisément na Ntele Bambou donc tozali esikango otoye bozomo ya bino mokomi tukandezoleka eza vraiment na makadam donc ezali 2 hectares ezali na 20 parcelles na kati eza na 20 parcelles na kati eza tondi moko ya munene vraiment na bi bozala branché do epelele ba charge to bi bozala branché bozala collé bozala connecteur scotché na la personnalité TV wana bozomo na bino moko eza environnement ezali ba place oyo eza vraiment na batute na ngambo wana mais na ngambo aussi toye bazoteka en tout cas bomona bino moko bandaku ezotongama bato bazotonga bandaku pona kotia ba mise en valeur bato mosusu pe bazali kotonga balobi awa na moins cher aux terrain il y a 20 mètres sur 20 sans plus tarder tolobi zala branché zala collé zala scotché zala connecté pour oyeba suite ya nyonso ndenge kaka na lobaka biso esika ya musike ezalaka te biso tina donc tokotaka topikolaka tokundolaka nyonso do toza na kati ya Maluku précisément na Ntele Bambou esika bomoni na telemi na pesi mokongo esika ya babambu wana eza esika concession ebandi na bi concession eza munene eza na 20 parcelles na kati eza na 20 parcelles na kati do na ba primoko ya bien na bokota bosala ndenge tosalaka na bike bozala jamais décis po baya la personnalité TV bazala jamais décis donc bandi wana tozotambola pona kolakisa bino malgré tokokoma penza ti esika yango esukeli te po ezali tellement vaste ma tozotambola pona kolakisa bino kati wana nyonso bomona esika oyo bomona ezali na matiti na esika oyo ezali na ndako kuna en tout cas ezaka na kati ya concession bobanga te ndenge kaka tozaki na saison ya pluie take esika bato concession ya mutu ye moko azalaka na ete ce n'est que normal matiti ebotama ezalama esi déjà bazui disponible bazui disposer déjà ba frais na bango ba disposer ba frais pour que bato basala nini bakata ba matiti o nyonso do tango tokobanda koya kotala ba terrain na biso bo monake ezala lisusu na matiti te ozala lisusu na matiti te do tozotambola pona kolakisa bino bozomona bino moko ndako wana eza na moto oyo
azotonga déjà do yazacha chaud azotonga déjà do tozotambola mpona kolakisa bino bomona bino moko na musika biso toza na prince bomona na se wana bandako ezali déjà do bandako ezali kotongama na ndenga mokie te eza kotongama na ndenga mokie te na kati ya maluku bozomona ba concession ezali bandako pe ya basika na se bozomona bino moko beaucoup plus bandako ya basika pe ezali kotongama donc biso tozali kotambola kolakisa bino tozotambola penza po tolakisa bino bomona ndenge ezaleleli tozotambola toujours de nabi bazotumba pe ba matiti déjà donc bazotumba matiti po bazwa ba disposition ndenge ya kokatela ba matiti yango terrain etikala bongo vide moni bino moko awa tozali na 20 parcelles na kati awa toza na 20 parcelles na kati tozotambola 20 parcelles eza na kati ya terrain oyo bomoni ya monene oyo donc étendu oyo eza na 20 parcelles na kati na yango donc ezali non loin na makadama bomoni ndenge ezaleli tobi ba matiti bazokata déjà donc bazotumbesi bazwi déjà batu oyo bazali kokata déjà ba matiti yango donc tozolakisa bino bomoni ndenge ezali na beke ezali tellement molai munene oyo kosala biso pasi so tobi tobanda kotourne tokokata mwa mokie tokokata na penza te ma nalobi toza juste na place moko tokokoma so tokomi tokoti wana pour que tolakisa bino kati na yango ndenge ezaleleli ndenge batie ba borne ndenge babongisi ndenge batie tia ba borne ndenge bakokatela babi awa ezali 20 mètres sur 20 mètres sur 20 mètres sur 20 ba terrain vide donc tozokota na kati po tolakisa bino ndenge nalobaki toza déjà sikoyo na kati toza vraiment na kati tozolakisa bino ndenge nini ba dispatcher ba terrain na bango ya ba 20 mètres sur 20 balobi awa déjà eza ba place où batie déjà ba borne donc baboye nyonso batie déjà ba borne ezali awa moi ba borne oyo yango ezali ko représenter ba 20 mètres sur 20 na katikati awa eza pe na nzela oyo ko séparer bato bakozwa likolo na bato oyo bakozwa na côté ya se babi awa na kati 20 mètres sur 20 batie yango 5000 à discuter babi 5000 à discuter obeti lisolo nalukaki pe nayeba ndenge nalobaka kaka naza votre humble servante nasara mosala po na bino doso bino boza tenga monasa mosala ntango mosusu pe ekozala te na tuni na bite nayeba po na bandeko balandi ya la personnalité TV nayeba botie 5000 lopango na maloko terrain 20 mètres sur 20 bazosuka nango combien babite biso awa tozosuka na 4000 donc na 4000 dollars mtazui lopango ya 20 mètres sur 20 car ndenge alobaka na ngai nalobaka ezaka likambo ya lisolo mosombi na moteki lisolo ya mosombi na moteki parce que nga na kokoloba moteki akoko ebisa ngai mama nga na suki na lopango na ngai na 4000 nasuki na lopango na ngai na 4000 matango omona mosombi aye sur place omona pe babeti masolo na bango na ndenge pe mosusu mayango nga na lobi ezaka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki tozotambola po tolakisa bino baborne ndenge ezaleleli do bomoni bino moko tobi eza concession monene ezali na 20 parcelles na kati do ezali zamba eza zamba po esika bato bazali nano te ezali esika moko ya monene bomoni bino moko bazotumba bamatiti pour que basani balongola bamatiti do bamatiti oyo ekomaki ebele po tozaki na saison ya pluie tozaki na temps ya mvula donc sikoyo tokoti ja
na saison sèche. Donc bazoluka bazikisa ba matiti ebongo basala nini bautia ba kongo pona kokata bakupe bakopikola nyonso. Donc pona bato bakoya en tout cas bokokuta mosala esi esalemi. Babi ana kati toza na 20 parcelles. Mon 20 parcelles wana eza déjà na 3 parcelles o esika tozo koma tomona ke matiti ezali lisusu te. Eza esika wana mama moko pe aza libanda mboka ye azwaki déjà 3 parcelles na kati awa. Azwaki 3 parcelles na kati akatisi déjà ya ye mba matiti do lokola yaki ekutanaki ke akuti pe bato bazali kokata directement basali nini bakati ba matiti ba borne yango wana tuleku to borne mususu. Donc borne liboso ezali kuna borne mususu yango yo nde bomoni borne mususu yango. Donc à partir ya awa nde bakotika nzela ti na borne o ezali liboso wana don na bambu wana nzeto ezali wana partir ya wana nde bosala nini bakotika nzela. Mais ba borne yango wana don ya ba 20 mètres ba borne yango wana ya ba 20 mètres sur 20. Donc 20 mètres sur 20 balobi 5000 à discuter babi na 4000 masolo et betami masolo ekei ndenge kaka na lobi nga lobaka nanga ezaka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Donc bobeta lisolo ndenge ezalaka bobetaka masolo omona ke nyonso ekokende nango malamu. Donc tozotambola toza toujours na kati tozolakisa bino ba borne na yango tozolakisa bino tozopusana nde na bi awa ezali nzela eza nzela monene oyo ekokabola bato ya kotoyo na bato ya kotoyo. Donc bomoni place oyo oja balongoli ba matiti. Donc 3 parcelles awa ici déjà ekei mondenge ezaleleli do ici déjà ekei tolobi kobanga te pusana penza pembeni ya bino la personnalité TV ezali wana pona bino nde tolobaka biso tina lifobo tosilisaka yango tozokoba toujours kolakisa bino ba borne isika ezaleleli tozokoba kolakisa bino ba borne tozotambola isika ba borne ezali tozotambola. Donc awa pe lisusu so tozwi awa ezali na borne moko yango oyo ezali ti kuna na suka penza ti kuna topusana tomona yango. Donc borne mususu yango oyo toza toujours na kati bomoni kati na yango ndenge ezaleleli. Donc ezali tellement monene eza na 20 parcelles ya 20 mètres sur 20 babi 3 déjà ndeko na bino pe azali libanda ya mboka esi azwi déjà misatu na ye azwi déjà misatu apesi pe déjà basa nini balongolela ye ba matiti si déjà ebandi kolongwa. Donc bomoni bakotoye balongoli ba matiti yawa ezali na 3 parcelles oyo ici déjà ekei ou ici déjà ekei. Donc tolobi bokota bozala branché bozala collé scotché sur la personnalité TV bozala donc scotché biso tozana bino tina si donc aussi lisango peno aussi lisango tozo continuer tozolakisa bino mosala ndenge ezali koselema. Donc même ndako bomoni wana ndako bomoni ya chambre salon ezali mise en valeur o batiaki yawa na ba terrain na bango batiaki boye pona kolakisa que bato basali nini bato bazalaka awa do ezali ya bato bato bamona ke ezali ya bato. Donc shika borne o ezali pe tozopusana awa
tozopusana lisusu oyo mpe ti esika tokokoma bomona ke ezali 20 mètres sur 20 toujours donc baborne na bango bakaboli yango na ba 20 sur 20 20 sur 20 soki moto aye otenga na ozwa kote ya prince balakisi yo borne na yo banda place boye ti place boye otenga na ozwa na ngai na kati balakisi yo mpe banda place boye ti place boye donc borne mosusu yango oyo borne mosusu yango oyo donc batie borne batie na nzete borne mosusu yango oyo donc lopango ebandi kobanda na prince esika tozalaki ekiti donc ekosukela ti na nsima ya ndako oyo bomoni donc ebandi mpenza na prince eya kosukela ti na ndako oyo bomoni oyo ti na ndako oyo bomoni donc na nsima na yango ti na nsima na yango nde tokomona ke lopango to mpe limite na biso esuki donc tozali kopusana tozopusana mpona olakisa bino limite donc esika oyo tosalaki annonce na prince lopango ekiti ti na kati na bazamba wana nyonso tomoni esika na nyonso tomoni ezali vide eza na bamatiti en tout cas ekosukela biso ti na borne oyo do esukeli biso na borne oyo tokotambola mpe tomona donc esukeli biso wana suki awa topusana mpo tokoma lisusu tolakisa mpe donc ezali nsima eza nsima bomoni bino moko koto oyo bandako ndenge ezaleleli ndenge bato basombeli towaka dans na Kinshasa esika vide atuka baane koya ekozala lisu te moni bino mo nde bato basombi ndenge bato bazotonga bao baza na possibilité bazotonga directement bandako ya kitoko ya babreka bomona bavoisin bango wana kuna bazali kotonga bao mpe baza na possibilité naino te bazali mpe kotonga ya bango bangare mpona toujours mise en valeur ya lopango na bango donc biso tozana bino ensemble ka ndenge na lobara na kati ya la personnalité TV tozaka na bino ensemble soki eloko ebimi tokozangisa soko mokiete kolakisa bino yango donc bozala toujours branché bomoni bino moko ndenge ezali babi 20 mètres sur 20 na 5000 à discuter babiso za na 4000 en tout cas masolo kobetama toza na kati ya ntsele bambu donc toza na kati ya maluku précisément na ntsele bambu bino bato boyebi ntsele bambu en tout cas toza na kati wana tolobi kota benga sala ndenge tosalaka en tout cas tozali kozela mino maboko fongwama on ensemble ya pas de souci boya totonga Kinshasa na biso boya ensemble totonga Kinshasa na biso kaka ndenge ezalaka donc ndenge kala bato bayebaka yango bazaro benga ngo Kin Label toza pe na besoin ezonga Kin Label tozo continuer kotambola pona kolakisa bino toujours ndenge concession ezaleleli do tozotambola toujours pona kolakisa bino tozotambola donc nde kana lobaka biso ti na ti yo moto oza mpe na concession na yo oza na besoin oteka yango en tout cas kohésite te po obenga biso na kati ya la personnalité TV tosalelo mosala oza pe na lopango oza pe na ndako na ozotonga oza na terrain vide en tout cas n'hésite pas ya kobenga la personnalité TV tosalelo mosala ti na ti mosala kitoko ndenge tomesana
kosala mosala to biborne mosusu pe yangoyo do ba borne oyo ezali ko représenter juste lolenge nini bakateleli ba parcelle lolenge que soki motoye eza nango lisute o tozongisa boye tosala boye te o tolona soki te borne si déjà ezali do soki motoye abinga na lingi place oti awa balakisi borne ya yo ebandi awa tikuna. Donc maintenant c'est à toi soki okotonga okosala mise en valeur ezo dépendre kaka na yo moko ezo dépendre kaka na yo moko don ndako wana pe ezali na kati tozotambola toujours donc zala branché zala kolo zala scotché biso tozana bino ndekal na lobaka ensemble y a pas de souci d'autant tozarana bino souci ezalaka te tozotambola tolobi biso tosilisaka ngo totalaka mosika te onga lopango na nge eza na kimwenza onga lopango na nge ezali na lutendele en tout cas benga biso na la personnalité TV tosalelo mosala tina tosilisa ngo donc yango wana tozolakisa bino pena ndenge ezali tobizala branché ezala kolo ezala connecteur ezala scotché po oyo obeta masolo babi 20 mètres servante na 20 mètres servante na 5000 à discuter babi 5000 à discuter donc kota babi na moins cher ozwi ya yo terrain ozwi ya yo lopango ozwi lopango oyo moto rataki atenga na rataki en tout cas cette fois-ci ne ratez pas tolobi bawela bazwa donc wela et c'est le temps tobaka batobele babomba bambongo na mapango moto mosusu asombi lopango na $50 et na sima na yango ayekoteka lopango na ye na 4000 bénéfice to bénéfice te bénéfice likola bénéfice donc moto mosusu pe wakosomba na 4000 après na sima na yango ekoteka na 8000 ezaka bénéfice likola bénéfice moto mosusu pe oya kosomba na 8000 après pa ekoteka soki pe na 15000 bénéfice likola bénéfice donc bon lopango en tout cas yango ebotaka kaka likola kobota concession na biso esukeleli awa emati ti na makadam donc awa toke ti na makadam esika wapi tosalaki ouverture ya émission na biso tolobi et bozala branché bozala collé bozala scotché sur la personnalité TV et bakoya raté balala raté donc baza wana pona bino pona sala mosala kitoko toujours toza toujours likolo. Merci, il y a trop Nabandeko, Balanti, il y a la personnalité TV, en tout cas, bah merci, Nabino Nyoso, Obope Sarabiso, attachement ainsi que confiance. Nakati, il y a la personnalité TV, donc bah merci, il y a trop, Naba membre Nyoso soutien, il y a la personnalité TV, Ambessi, Bazabaka, Namo Général John Kimbambu, Badiva Wasuda Givwama, Maboko Bank Nakati à London City, Arlette Matoko, Liswanzambe, sans oublier Mama Doris Lema, Fumuna Gaz, il y a la personnalité TV en tout cas, bah merci, il y a trop, Nabino Nyoso, pourquoi pas, merci, na Israël, no sopro, Azakana toujours, na mosala na e, na sima caméra, pour nous bino, bah il mangeait au boutique au mona, na mokolo, il y a lelo, merci, na pasteur Ebenezer Bendo, Moko ya Balandi, il y a la personnalité TV en tout cas, bah merci, tolobi ba remarque na bino en tout cas yango esalaka que mosala esanini ekola yo mtolio salanga remarque en privé lukanga na Facebook lukanga na WhatsApp en tout cas nazawana tokobeta masolo ensemble donc bozala toujours branché que le scotché na reste ya numéro ya ba émission na bino obolinga kamingi na la personnalité TV nga na bino tomonani na mikolo ezali koya.